Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Papa Ntiakala lelo à l'époque à YouTube. YouTube est mimi na théâtre na biso. Et puis elongoli ni na théâtre na biso. Bon, au moni ngana monaka YouTube na ndenga solo penza. Ekwesi théâtre, ekwesi théâtre, ekwesi théâtre. Ali bien. Batu baza na monopole ya tournage ya banzonjing ezaka opena batu futa ata moi bien. Na otanga ba montate mais ata moi bien. Gozala sila leki nanga pe belle vie to banda na ekala tina ba tournage ya major bisadidi na benga na mti to mona na biso to solo laka siko soka benga na ntonzingi na yete fona kangile kanda eta mona pe apui na ote vie na ye non ba benga ka ko benga ngana ko luka yote net yo ningo luinga sala émission na ye soki pa bi un jour na rolo na ko sala na mona benga vie Johnny papa ntaka na ngoya ko sala na ko boya te poza musana nga très bien na ko boya te. Maintenant, na mona na ngate ki abengi nga pona ya ko tourner na mona te. Peut-être parce que ça na collège na ye ba basaka ba scénario, peut-être ba mona na bango importance na ngate pona ya ko tourner. Eh bon na ko lobani. Eta mona pe apui na ote vie na ye. Non, ba benga ka ko benga. Ngana ko luka yote net yo ningo luinga sala émission na ye. Soki pa bi un jour na rolo na ko sala na mona benga vie Johnny. Papa ntaka na ngoya ko sala na ko boya te poza musana nga. Très bien. Na ko boya te. Maintenant, na mona na ngate ki abengi nga pona ya ko tourner na mona te. Peut-être parce que ça na collège na ye ba basaka ba scénario, peut-être ba mona na bango importance na ngate pona ya ko tourner. Eh bon na ko lobani Guado. Biso Chic Choc Loengi. Après Chic Choc Loengi ko panzana. Les rwana to sa ba théâtre na télévision ba filmer biso na mama ngebi, to sa na ba balabala te ndenge ya sikoyo. Na kata studio botika ba kiti bozo tourner ba filmer bino et les gratuits les rwana groupe mon côté ya théâtre à part salon na télévision menzo groupe ngadeda Chic Choc le ngadeda wale keke on a ba spectacle na libanda zate tous les 24 communes to joua to zoba mbongo ti na ba école ti na ba province tous les 26 provinces à mbongo les rweza kina no 11 provinces to kenda to joua partout na ba province na ngadeda o monyo mokerekuru na pese ba mbote place ali na Londres lero na mon côté to sali succès ko sakana te batongo bactéries no so babima lelo bazaki wapi oyo no so ba usaba succès bazalaki wapi bazala te menga na banda lero wana metile no to sana bangu kaka donc baza bana moko bactérie moko o bazo sala succès parce que baza batu faut respecter ka biso. Faut beaucoup de respect. Bon, oh, mais c'est sali, bango batir la salle en côté. Bango ba salle quand la télévision mais ba jouer té. Au final, oui, c'est bon. Les Ronais là qui moni place. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Akalima awa ntamina na ebitu siko shuba kolonzo akon ekomi bwendeni. Awa ka place. Makemba ba yibinga mbongo. Nanda makama mbongo sala ngo awa. Na mona keza ka loki na yo twino sa nini. O eza chance transfert. Ndina biembo onyeso de. Nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa. Sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe ya bipai na bipai, yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et commune à adresse ya sur. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au Lualaba, dans la ville de Congo. Voilà, bonjour, bonsoir, bande réunion sur Balinga Biso, Congo Liziba TV, chaîne où vraiment Bolingango Mingi, toi, à travers, commentaires, et puis, appel Nabino, et ça l'aura toujours bien, merci, parce que vous pouvez confiance, on a des qu'on Dieu que les mignons, toujours, Rosalie Bosso, Banda, qu'on a bino, il y a ba TV Nabino, ba téléphone Nabino, ça l'a vraiment bien, merci, na oza c'est ma caméra, vous avez belé vraiment c'est ma caméra, surtout à la moni, Jonathan Dario, derrière la caméra, pourquoi pas Benjamin Konda, la moni R9 Silva, merci, na les Ketchupa, na mobile, mais pourquoi pas, bah, de tout, au Bozolanda Biso, Mkola Lelo, la moni, bateau, va soutenir des prix
ou de loin on a moni Fabrice là-bas, il y a un prêtre mais c'est de trop na katia Soudaf, un Congolais mais ça m'a bien na Soudaf. Pourquoi pas Marshal surveiller ça na Dallas ou na Congolais dans un restaurant na Dallas, Marshal surveiller ça. Merci na guidé sur le maire na katia Irlande, pourquoi pas Merveille Capilo, Merveille Caps. Merci na mignon so bolinga na moni lelo na moni bino so bolinga dégolé mignon. Émission lelo Mozindo vraiment trop kondola vraiment na yambi et ça vraiment un honneur parce que quand on a vu autant dans la TV lelo yamba bango ils a vraiment bénédiction parce que bazo répondre à l'invitation na yo et ça rend vraiment bien moto akala Vejoni Chakala aza lelo vraiment invité. On va parler vraiment beaucoup plus de lui et puis on a deux trois questions d'actualité parce que botinde lenga on a tout naé et ça rend vraiment plaisir ko yamba avant la personne le baji d'abord un grand merci vous commenter vous message vous commenter l'émission na Mozindo. Bonjour bienvenue Kulutu. Bonjour. Bonne santé Kulutu. Bien, les grands journalistes, c'est Diego. Toujours bien habillé. Ah, Jésus qui est mais fort, mais au Tigati. Togo Tigarabino tenté, parce que Blaise Ntsaka, moi, on a dans cette Etienne. Et nous avons boire que la papa, moi, Bilele, et puis nous avons mon apoto Kala. Donc, jamais ego quoi. On dirait que on a besoin d'un waka toujours à la mode. Ouais, fais ça la caca parce que les gens ont faut la tête. Sur la tête, yo Diego moninga na nzelo beta vie kuta sila. Mais sur mon la tête bien même na une émission la tête il faut se pelati. Vraiment. Parce que ba tala ngo mokili mobimba. Parce que la tête ma bende. Ça la tête bien. Sur le billet na ina veste lobby kuna mususu na yasu na mususu lobby kuna na karabongo. Mais ba tibelé baro traiter bino ba vie beaucoup ba prétentieux ba vie beaucoup ba orgueilleux devant ba petit. Oh. Bango kutunde baza borgueilleux devant biso to lingaka bango. Parce que bango faut balanda ba suivre les guides. Balanda kande bato ba fungola nzela te ma papa. Yo fongoli bato nzela comment se fait-il yo za sous contre bango. Nous c'est le départ. Tozo kendegete. Tozo songate. Lelo ba vie kwedi bango ba notika biso ba mamanzita ba kei. Siko bana basi ba la faut balanda exemple ba mamanzita. Ba jeune pe balanda exemple ba vie kwedi yango no moni eza bongo. Mais c'est que to le balilo bazolanda te l'exemple wana. Oh bazolanda c'est pas tout le monde. Oh pas lande lande ça ko yo bengisi ngana invitation so na lingo yana yeso na boy. Ba no pe balingo landa nzela na biso balandi o pe balingi na bango te ba vandi mais quand même tout ça na quelques-uns oyo balanda biso ba respecta biso pe bazana bango ibele. Voilà, on va parler beaucoup de choses aujourd'hui dans cette émission Mozindo vraiment to kundola ba kambo ibele. C'est d'abord Vejoni vraiment moto akala vraiment to bien ba air fenaye. D'abord Kulutu lelo déjà combien des années na théâtre? On a bani théâtre na 77 na bité soyo zagiwa. Théâtre na bani on a 77 1977. N'était sur zalagi sur bota magite sur bota magite. Tant pe na bani on a 77 moi na ngali boso Blaise Ntsaka la bota mainante. Vraiment. Ah de 77 lelo 2022 toujours car top. Nazakaka. Ezala na radio na lobaka kaka. Ezala na bémission nazali, ezala na ba théâtre na Nzonzing bazo benganga kaka. Donc nazaka toujours c'est que ba mona ka mingi importance nanga, batala ka pe savoir faire nanga, ya mo toujours nazaka toujours invité na ba théâtre na bémission na makame belé donc ça va. Alors to lobi ba Nzonzing wana mais d'abord comment on a de 74 tilelo analyse ninyo ko sala na théâtre na biso. Est-ce que théâtre na biso ezo ki na niveau o bo tambo saka ba gente bo bandango bo ndoko viser et commander comme lelo ou soit to voir non nanu vraiment biso notre tiki na monopole ana te faut to garder non parce que ba petit no ba ça pe na makamno sonde biso to salate. Bon, merci to kena na ba contexte ba théâtre on ndingi to bandela ki yango po to ya ko chiter na théâtre lelo ndingi to komi. Très bien. Biso tanto sa théâtre na groupe Nzoi na ba mamanzita ba mambriko ko bantsengo ba kokodian nzomo lelo za na Irlande ba mosabu lelo za na Suisse na Lausanne donc ba ma ville za na Angola ba sans souci à kufa tika biso kimbanse kaza na poto tant to sala na radio théâtre à radio TV penezele kaka groupe Salongo wana je crois que to banya on a 74 75 76 toujours kende kaka tant to komi na 84 na groupe Nzoi ba ko engagé biso na 83 na RTNC ba engagé biso groupe Nzoi na groupe Salongo. Parce que la minute tout ça ba Jean, il y a l'état, tout ça ba numéro matricule, deux groupes wana, Nzoi na Salongo. Na ba 84. Ule na ma TV biso ko TV penez zo za nango te. Nga na simzela na kenanga poto na 84.
nake déjà poto leki nanga zala eko aza kuna na poto Jacques Nsingi Mwanza na PC bambote na mwasi shutete ba bengi singa nake nanga poto na voie normale et on a visa pose visa ça petit problème na ba 84 wana mbongo na okaka okoti kaka passeport non agence $50 au foot ba PC au visa l'air wana ba agence leki be na ville ya moya le loto be ça ba $5000 non nazwi 4 visa mobimba ya ba Italie nazwi ya Yougoslavie nazwi ya IRSS nazwi na tambola penati donc na tambola na bamboka on a trop alors na l'air wana tonga nazaki na poto na comme mona siko na kin awa ba otini na suba moni ba cassette ba VHS nazo mona ngo groupe na ngetikala ki ya groupe nzoyo ya biso RTNC ba mo sala fusion bato sangana kana ba mangobo na ba pauvre munzali na ba ngalufa ba komi ko sangana ba sala ba pièce ngola ba papa pasteur ba musique mata ozomona ba pièce ba komi ko sala ngasi ko place na poto na zotala ngona ba cassette ba ko tindela ngana zotala esala ngapi te wana otika ki déjà théâtre ke makamususu te non na kene nga makamususu musala so ya poto so ke kutana nango ono so kutana nango na poto ko sala te lero na pe mangamba ba poto ba théâtre lenga nango wana ba mangobo na ba munsali ba ya na poto na ba acteur ni so théâtre muto oyo akendaki poto ba ningi na tolo baboyi à part mangobo na munzali bazalaka déjà na poto ngai ni munakendaki poto nga na 84 ezala bata groupe salongo ezala bata groupe nzoyo ezala banani bana ngande munazalaki na poto na sali 5 ans nga nde na kendeki très bien zola nanga très bien ngande munazalaki na kendeki poto na kesa misana nga mususu kuna papa 5 ans na yeko zonga tangu na zongi awa na zongi ba mona RTNC na zongi musala na nga na beti match bazongi singa musala lero na ngadia da ngadios bauti ko kabona na minzoto wela ayeko sala groupe na ye chic choc lo yenge ngadia da ngadios na ba pauvre mangwao aliyebi singa babi papa nsakala susi na ngezali bo to sala ba théâtre lokola ba théâtre de chez nous to tika bis bango basaki na bitida sala orchestre zali bazo sala opérette bazo bina avec orchestre mais biso to sala ndenge groupe salon wa salaka avec le fait tu t'es sano à tikabiso na bineza problème té pièce ni to sala binanga pièce le boso to sala na chang kombora na uti poto pièce ngo to sala kombora ngo papa ntsakala alongi na yeso ki kutu tozali na téléphone nanga nazata na mo extra muke kaka nazana ngwao papa ntsakala alongi ne lero na suki mwindu ebele mandefu noir ngana kufa kiboye o nzembo yaki abataki mbangise me ekoma iko yema ma partout papa ntsakala alongi na nzembo wana na shikshok le yonge bimisanga très bien après to sali bangade na mona Suisse après to sali ba théâtre ndenge na ndenge après to ke Guado to ke kutana le fait Maréchal Mobutu na Guado biso shikshok le yonge après shikshok le yonge ko panzana lero wana to sa ba théâtre na télévision ba filmer biso na mama Ngebi to sana ba balabala te ndenge ya sikoyo na kata studio botika ba kiti bozo tourner ba filmer bino et les grands TV les rona groupe mon côté ya théâtre à part salon na télévision menzo groupe ngade da chic choc le ngade da wale keke on ba spectacle na libanda zate tous les 24 communes to joua to zoba mbongo ti na ba école ti na ba province. Tous les 26 provinces en Boko, les Rwandais ont 11 provinces, to kenda to jouer partout. Dans la province, na ngade da o monyo, mokere kour, na pese ba mbote place ali na Londres. Les Rwandais mon côté, to sali siksa ko sakanate, batongo bactéries no so babima lelo bazaki wapi. O no so ba usaba sikse, bazalaki wapi. Bazalate. Mais ngana banda les Rwandais metile no to zana bangu kaka. Donc baza bana moko bactère moko o bazo sala succès parce que baza batu faut respecter kabiso. Faut beaucoup de respect. Bon o biso to sali bango batela o sala ngote. Bango ba o sala kana ba télévision mais ba jouer té. Ko final té. Oui, c'est bon ba. Les Rwandais zalaki moni place village Panda. O ngada ko jouer mais mire ko bukanat. Ba stade Mbongi na Brazzaville nzoka plein. Cinéma dans la ville, ciné Paladio mais comment Cinémax plein. Bastion maman Ngebi ngara so do jouer plein. Mais les tous mono ba salon à travers YouTube ba 5000 vues na jour moko. Wana to zolo ba wana za YouTube te.
On est à YouTube. Yo quand si biloko to sala kana bangade sur le parce que batumi bazana bazo lukango lelo. Mais on est ezaki ba bombe penza. Oh to sala una kata Guadolite na Kawele. Mobutu avandi le fait maréchal avandi to jouer na Devaye na Kawele. Yibi ko aseka ndenge nini? Banan basala. À part groupe salon muta jouer na Guadolite na Kawele devant maréchal Mobutu. Na biso chic choc le nganga deda to jouer devant maréchal Mobutu banan basalon bazalate alors théâtre wana sali ba succès mais les wana succès ngope to succès ya mbongo biso la lelo to ngana bangada ki succès pe ya mbongo to jouer na ba bar na ba salle partout to zo mbongo batu bazo ya ko signer so ba contrat yango bo signer to ko jouer lobby to ko jouer vendredi samedi dimanche yeba to omone kanchache yalaki ba colonel bazalaki kuna ba colonel Wezago ba colonel soki ndenge na ndenge pobo jouer na kanchache bazo ya kozwa biso ngada dava na mpozo na Ethiopie na Kasavu bwana omona ba yepe na car ba timso ba jeep e kozwa biso tapsu contrat to signer poto jouer kuna na kanchache omona pe ba $5,000 mais bazo pesa biso très bien poto jouer. Et ça commence à la mingi, nous avons joué dans la messe des officiers le 31 décembre. Donc, il faut se péser à battre quand tu as dit banani, on a des soldats, banane. Très bien. Les gens qui ont YouTube, ils ont monté, ils ont fait cassette, tout le monde a été à biso, bandi, on a poto déjà. Ils ont piraté, ils ont été. Les gens qui ont été mais bactéries, ils ont été basalate. Donc, les gens qui très bien. Tu es ça ngada groupe Panzani ba o bakebe vala ba shogun bakina bangare so tikana ba mangwaou na ba mulex na ba nguma commando na ba baba mongita za na Canada tu es ça la nouvelle oyenge to sala sous succès à ko sakanate guerre na chic chokolenge ngada tangu yango eleki pokwa eleki tu es ko créer les dieux du théâtre ngana Willy Mambo tokutene kuna na bazena tokutene na ba Gabriel ba Ibakata Vimbo ba bidi les dieux du théâtre et pour les dieux du théâtre leki ngane ko créer groupe nanga les abeilles de Papa Ntsaka. Très bien, voilà, on va parler les abeilles de Papa Ntsaka là. Ba époque nous sotangi leki les to une époque ba CDP leki to une époque à YouTube. Voilà, Papa Ntsaka là une époque à YouTube est mimini na théâtre na biso et puis elongoli ni na théâtre na biso. Bon omoni ngana monaka YouTube Nandenga solo penza et quoi si théâtre alors en vérité quoi ça théâtre pourquoi ba producteur bazo uta ba poto ba ye producteur biso to yebaka bazali mona njili major bisadidi lelo tika njili akoma vanda ana flat ni na maringa ana flat na bosobolo mutayaka na major na centre vina Kasavubu koko bilali po bana njili. Très bien. Aye na ye major batali boso lukaki lobi Papa Ntsaka la na pauvre Dadi Kambala so boko sala nga pièce moko boye pona kinoteka una poto ngabi problème ezate comme biso to na groupe so déjà les abeilles na Willy Mambo to bon quelques acteurs ba utana et pas nanga na Willy quelques acteurs ba uta et pas ya Siatula na ba Dadi Kambala. Très bien. To sali fusion wana to bani ko jouer azui ba cassette abani ko teka na poto cassette wana to teka ngwa na poto mobimba tina awa na RDC soke yeba to teka na ba studio awa ok pena na bédition ko écouter na bédition ba cassette ba teka ok na ngolo ko écouter ba cassette ok na ville écouter ba cassette ok na ba mboka ba oyo écouter ba cassette tangu to longo n'époque ba cassette ko na ba DVD ndako ni nezanga ki DVD na ndako alelo nan obi oyo tozo kenenga Ibakata Dadi Kambala bidi Gabriel to kende ba oyo na mboka sasu obi tozo koma kuna tina 0R ba tozo zela biso parce to ko kitela plein ya ndengwana ba artiste bazo ya lelo yo kasi ba ko zela biso pona nini pona ba DVD ndenge zai ko panza ba tozo pirater DVD zo panza na partout ok na Angola ba mimi na Angola na wenze ya soki wenze nini ba wenze mweza la kuna boye kufa wenzango mais okoti na zandu wana batu bazo yamba yo ko peso biloko ba mbongo oya ko kabilo téléphone oya ko kabilo ba dra oya ko kabilo tala biloko
donc bamona bato batika kini kala bakende kuna na Angola souci na bango ya biso bandeko na bango toye kotala bango ba spectacle kutu koloba te mbongo ndenge wana ozola nene ozo expliquer yo Nous avons un bon rebelle na ba cassette ba teka ba cassette donc et pensa que biso sango na monde entier so tali siko na toye na zongi na YouTube YouTube eza encore limité YouTube eza tinanga eza limité ndenge nini papa tchaka YouTube succès na ngweza na poto na ndenga ya poto lelo nga na za na ndako so na bi na utako tourner na tourner ba théâtre mingi ya poto na coach na YouTube na ba chaîne et pas ya Sila Bisalu na coach sa théâtre moitié yo talang oui film na yo comme na talang te o lobi yo ka yo talagité mais vrai film quand na SB o mona ngo na auto tourner film mususu boye pasi ya libala na tourner ba film belé on na koma ke kota na ba YouTube mais soki zaki na ba cassette to na ba DVD ba CD wana ba to belé ba kosomba ngo lelo bon modernisation technologie so ko évoluer ba CD on aussi là et comme na YouTube mais tout na ba te belé na banda ko na so ba na ba film ngo susu c'est lelo ba succès bino osala na ba CD ba ni ba to ba sa ba succès na ba YouTube lelo ba osala ngote ke comparer na biso Angola ba kapala ba bilo comparer na biso te ba ko so bilo comme so to zokate ni même na ba oyo ba producteur oyo ba zai ko yatia ko yamba biso ko luka biso siko ngana zalia wa po natala ou bien pièce moko ya exemple pièce à l'équation natala ngwa na koti natala na beti l'équation bobo natala mais na téléphone na mukebo na ko tia combien de giga pour natala et puis na téléphone muke oya yenga na totala oya kuna yena sima na ngaboy oya kuna mais bongo te mais soki ça na ngona CD soki ça na ngona CD ndako memba ko tala ozo comprendre toi après ba CD muso ba pirataka ou bien ba gag mon natalaki ya ba mbatasi ya la bana oya basi ba saki ba gag mon bo na ndako na so ba somba kango CD mais batala ngo chaque jour pour ça na nini et que ne peut na YouTube ça dit à quoi écrire des ama critique des ama b to eza na vite son expliquant non c'est-à-dire que eza pe na paiement bien te mutako benga yo les questions ko benga nga lobina nga veya ko tourner film so na $500 a boudé a ko pesa nga mbongo na volonté na yemoko mais à l'époque bando babino bando jouer à succès mbongo te ya succès wa oh major azo foot major bisadi azo foot ayo ou bien Gide de fer ou bien mi José Mabilama aye akabati tal ils sakana tango kala asu pena l'épisode $4,000 na ya tiango anje salela nga 2 épisodes 3 épisodes atilo $4,000 kene ko tuna le que tu so na mina pianga ata $1,500 akopesa nga pona tourner le film 1,500 ka ke tuna oyo kaka te naza na $500 salela nga 4 épisodes oh siko bactérie nga na ko benga exige nga pe bactérie siko pona futa bactérie wana combien et combien uti ko tourner na uto tourner le mo mikolote mbula moke betaki mikolo na moyi na kota yolo na uto tourner le na silisi garçon na tiena enveloppe boy nga na kipete na zuna tiena poche na koma na nzela na fungula boy $20 na 10,000 francs franchement na komeli était na zuka na tiena poche na lobelo côté na komeli était na réagir après est-ce que ne ko le salaire na nga banda 9h 18h pour na $20 na 5,000 na 10,000 francs mais tandis que tant que tu tourner na ba major aussi si ko tourner azu atali abi ndenge tourner ta 3 tableaux pananga ata $200 fa pesa mais différence ya makasi parlons de ça pe comme place open na question ninga na tourner yango yo lelo ndi tuzo baka ma YouTube e bande ko suki bazana 6 na YouTube ezali tomba na likoba valeur est-ce que lelo na carrière na otinde comme une étape ou est-ce que lelo ozo déplorer na ba comédien lelo bazo ba sous valeur na yote banan ba yibim valeur na ngata n'est-ce pas comédien parce que na tala ba dernière apparition na ba émission au lobby qui aujourd'hui ba problème aba comédien mi ba otala hote mais ba bazana ba succès lelo au côté moi c'est ça une hôpital et pour moi on hôpital mais ba otala hote non na lobaki boye na sens onate ceux qui par exemple ngana za malade ceux qui za comédienne olingo ya otala nga ça va ceux pour ya na yote tant mieux dans le baki na sens que ce n'est pas obligatoire na pas exemple ou bien acteur na pas exemple na banana e ban bien par exemple eso bazobela à hospitaliser exemple na lobby très bien est-ce que c'est une obligation mon dossier fa que dans l'hôpital
mutu musu bakobela naza na hôpital bato mpe bayebi na bango te siko nga ndenge nazobela na nga naza na hôpital kuna ese nabengi bato fo baya kotala nga siko soki mutu yango akufi exemple ale bato bakomoloba te bino bosundolaki mutu wana bozalaki notala ye te. Non, ce n'est pas une obligation. Soki nalingi kokende otala ye nakei parce que toalaki ya bon terme na mutu wana nakende orendre visite soki mpe naza na nga na tante tamie nakotangela bango mpe kanda te mpo bayaki te. Non, na sanso na nga nazoloba ce n'est pas ça. Nga ndenge naliba papa nsaka soki otali bien la plupart ya baacteur baleki na ngai ya basi baleki na ngai mibali naka na problème na bango te. Très bien. Balingaka nga mingi soki otali bien nakoso te. Mais oza penché côté moko tozomona trop nasila ke na misusu. Oh papa yo tango benga na émission na yo obana lukanga bana kala te. Très bien. Tozopesa na ba rendez-vous te na yete. Très bien. Mais bani ko lukanga kala mais na ye ko sala émission yango te. Yango soki yo za na posa na nga exemple na vandi boy soki za na posa na nga pona ya ko tourner pa na yo nga na ko landa yo te. Nga na ibi musala na nga na ko landa ndenge nini na bana ko luka di na azo tourner kuna ngina ya ko tourner apio valeur te. Ah bon? Lingande ye moka benga yo vie oza wapi neti sila ye moka abenga vie bino ba vie na biso na kana besoin na yo vie est-ce que okoya ko tourner so na bengi okoya abondela ozolanda. Très bien. Ngabi eza musana nga pourquoi pas ozolanda omoni considération wana mais soki na lobi par exemple les kechu oko tourner lobbying lukilanga rôle ko ye bakata nga pio $200 ko pio ta $20. Ça dit quoi? Akazero yo ne mtoke ko bondela yo luki télévision akolinga ne peut-être super bien avena na mbongo te soka $10 yo tango passe eleki osani mais te nga na passe te nga na olanda na nga te nga na ozela yo ndo benga nga so net yo Diego est-ce nga na lukaki yo pour la émission te namta lukai ngai bon. Très bien. C'est que ba chaîne mususu pe fo ba luka ona no. Donc soko za na besoin nga na boya te pour ça musana nga za cordonnier te na za électricien te à part émission na salaka tango mindolo ya kala tango ba wendo na RTNC na za na émission mususu te na za réalisateur ya émission kuna mais na salaka théâtre na ba émission boné na osalabo à part wana na za te cordonnier na za na kino bongisa ba minda te na salaka loko na za peintre te do soko benga na musalo nga na salako yebelinga ya théâtre na oya. Très bien. Yo Diego soko sali scénario bi papa nsakala na tiako na castingo na koya. Voilà. Mais lelo par nsakala ozo produire nini lelo tozomona ba dessin na bande kona biso ezo eza vague parce que ndeto ba 5000 vies na ba jour moko. Est-ce que lelo pe oza ke côté wana. Tango YouTube ebimi ba site bato bomsala ba site. Diego oyebi bato boni basala ba site. Oyebi bato boni bafungula ba site. Peut-être ba ngona eza facile que ba bien eso ko bikana 1000 vies ba no futa yo. Nzambe na ngai. Diego soko kite tika. Très bien. Soko ko kite tika. Soko sali site na yo, faut na matériel. Faut na ba matériel, ozala na matériel à montage, ozala na ba musuba commenter ba 1000 vies ba boma ba chaîne. Ebele na yebi ba kanga ba chaîne. Ce n'est pas facile Diego. Soko beti ya Johnny Nsakala TV omona na kotsa nga na lokote na kotsa ka ba publicité na nga ba sport kaka négligence te parce que na tala kimbongo te ko sanga na pia bactérie tala oko benga bactérie ngo na benga ta 5 acteurs baza bata ba kombo ba yebani mais acteur mso ayeboye na mso ba 5 so ba cachete yo moko yebela kaka exemple na bengi e bakata na bengi ale mabana na bia ale anza petit na nga na opese combien faut na tala monter na ko pesa na bengi ba faut tala monter bo siko so na disposer mbongo wana te na louer sur ba caméra oko bela mututi tamie comme Blaise Nsakala mon fils ana Saint-Étienne abana nga papa na koyela yo poazo ya kalate na koyela yo caméra na table ni na montage wana ekosala nga bien wana na ko relancer nini na ngai ata malema na bana ko kotisa kasi yo pe dire ko sala site dozela au mona makambo question mo rezana parce que la tuni pone ba question mo rezana batini na tuna yo lelo za kuluto ozomona ba leki no pe bazo briller lelo na théâtre na biso po ba producteur ba productrice mais tozomona moi guerre mo rezana ezaki un peu froide mais comme il l'a révélé parce que tout le monde qui na matanga papa ko di ba betene ba kara ba basali ba émission ndeko na biso silana belle vie lelo et comme il y a ba kande to mo lo ba comédien musu ba comme na ka belle vie ba musu comme na kansila so ba moni pas belle vie que tout n'est pas si là
ba fan ba comment réagir ma bien ba commenter ba appel et puis ba commentaire les temps au théâtre na biso le comment ba biloko bongo lilo elo nyoko loba bon ça manque ba producteur ngai na ko loba mabete na moi lelo yo peso na tali bien bato baza na monopole ya tournage ya banzonzing ezaka opena bato futa bato ata moi bien na otanga ba mondate mais ata moi bien gozala sila na Belgique kaka bon et baka te bato tourner ne moi mikolo mais faut zaka na ba moyen très bien pour tournaka si connaît nga tant aussi la zo penser ko benga nga ya na ina ya ko tourner et bi savoir faire nanga leki nanga pe Belgique to banda na ekala tina ba tournage ya major bisadidi na benga na mti to mona nanga na biso to solo laka siko soka benga na nzonzingi na yete fona kangile kanda fona silikila yeke Belgique benga te poani te na banda na abenga ngai lepso émission ali na kina salle émission eta mona pe appui na ote vient na ye non ba benga ka ko benga ngana ko luka yo te net yo ningo luinga na salle émission na ye soki pa bi un jour na rolo na kosala na mona benga vie Johnny papa ntaka na ngoya kosala na koboya te poza musana nga très bien na koboya te mais nano za na mona na ngate ki ya bengi nga pona ya ko tourner na mona te peut-être parce que ça na collège na ye bat basaka ba scénario peut-être ba mona na bango importance na ngate pona ya ko tourner eh bon na koloba nini même kolo peut-être ba ko tala savoir faire ba bi aza ya ko tourner na okende il va savoir faire na yo ba mona peut-être donc tout bongo dans un problème na bango to na problème ata yo mo okoza micro na yo kene pas belle physique zo te extrait na nga pesa ye wana sa leki na nga to bandi n'est pas major na guest house belle vie aleki na nga na problème te ngola ko benga na ke tourner na ke ko tourner pona na contrat na mutu te na âge na nga na sina contrat na mutu te ndamona za kolo banzonzingi na komaka boso on signer contrat pour mais comment les ba jeune ba leki ka bakanga mika sika moko et comment polémique à part bakata tourna pas bakata na tourna pas Gabriel na to tourner film mon pas petit na ngamo Didier pas ça ka journée sur la bino ba comme ça la plus film na za site na na tourna to tourner to kutena ba Gabriel kuna za mwasi nanga to tourner ya problème te za mabete normal comédien ko za la porte-parole la comédien mususu bon net par exemple nga naza la porte-parole ya nani exemple na pese que mon la bijou la rien la bagarre porte-parole la belle vie oh wale talibango ko kotanga na ba polémique na bango te ça question na âge on dirait pe na non on dirait pe na mondo yo est-ce que peut-être à l'époque na binopé il y avait un comédien peut-être comment il porte-parole la comédien mususu non nga na monate nga na ibanga monate nga na porte-parole te nga so nila le kana TV bona le makam nga mona ko likana lobi nga na tinda nga soit bactère nga ba kelo ba pona nga mais baza ba naza na porte-parole te ke yo kene ko lobela kanga to na zu garçon mo bi acteur mo tete kene lobela nga jamais nga naza na mbongo futa mais ça on normal na mbongo te futa voilà Kulutu Johnny Chaka la to bita pasolo ngo pe ça fait un moment où on a pu marier na tout le monde va vidéo et TV internet sur le bama mais na maman Doudou Kabalo maman va passer maman va moter belé maman va passer est-ce que lelo fait après mariage na yo to mona ba polémique e bimate soit ba critiquer mariage na bio libala na bino mais les to mona ba comédie ba zo bala lelo neti ndeko na biso da Costa a chobala et puis après mariage to moni ba comédien et to moni ba commentaire ki bandi ki mwasi a mukolo na ye mwasi balié bino Boandenge na génération nyonso ndio cho ba so bengi so poza bien na yo oza bien na est-ce que ezara ni même si ba problème au chango boyeto ezara ki musala non des liboso oza ba problème na ba comédien te ngana za muta musala à mon âge na responsable il y a toute une famille il y a moi ngana bana nanga il y a famille na bisope comment on dit qu'on a responsable munene na o gérer pe makambo belé na pena musala nga na RTNC na sala kana na tango sala be mission nga fo mutu na ngeza la poser na sana tina ko kota na ba futilité te na ba conflit ya batu na tina na ngwa tamukete do na ko yo kango to na ko benga na pesi conseil atala boye Gabriel ndeni na zoka makambu boye moi conseil ko zanga te ndenge pe to kutana na kata association na biso président Masumu Azali ou bien président Lombe tali kam tel boto ko benga pe batu ba yepe to solo mona moto ekufi ezalaka bon tokotika te bato bakontinue na buzoba eza mosala na biso nde ezobeba voilà tokosina na buzoba botoko peut-être moko na bino oyo vraiment ozali batin ebele ya kotravaille na ye na groupe Nzoi Mama Nzita batikaki biso d'abord liwa Mama Nzita
et bimisi makambo que ndereza même ampleur te ne mona papa na biso koder to tika biso on dirait ba collègue na yé ba travail na yé on dirait bo zo ki pena makambo na considération te et comment il paye groupe salongo yo tchabino de boko makambo leki yo zalaki totali be émission totali yo zalaki be émission ni bat basali yo zalaki tant que na organisation yo zalaki d'abord ngana mnaki président ya commission nga pour maman zaki na kata groupe nzoi te groupe nzoi pe mte chapeautaki nga pe mnaki président commission to ça qui évaluation na biso lobby to clôturer makambo to bompe groupe ya obseka maman nzita yo zalaki e bembe ba comparaka yango te ko comparer vie ko edité nenga kufaki to kundaki ye na ndenge to kundi maman nzita te ba organisation zaki lan te d'abord maman nzita aza agent ya RTNC to saka na maman nzita na olobela très bien mutu soka kufi aza comédienne to tala nanu aza na position nini maman nzita eza ko la par exemple bembe ya caporal Murumba eza nanu eza bakundi déjà bakundi à peu près période moka na maman nzita maintenant bakundi te pour ne bakundi te ba préparation zo salama les loko to reno mo eza na 1 2 3 ba préparation zo salama faut pas que ça va moyen mon nana to kundaye loko la bébé té c'est comme maman nzita va to kundaye d'abord aza agent RTNC il faut RTNC na famille ba yokana RTNC pesi aval famille pesi aval famille kwa kunda maman nzita te soki na mbongo RTNC bimagité RTNC passe na ba programme na yazo sala abi bon famille bino bolimbo kunda mukoni so ngito kunda mukolo tel bon ngambongo na ngana kundela ka batu yango selon grade na ye abimisi maman nzita aza bénéficiaire ya carte ya mutuelle de santé lokola nga oyo mama première dame apesa biso mama Denise bambote na yo apesa biso ba carte ya soins de santé to soka ba traitement maman Denise azaki na potatini délégation na ye première dame ba ke ne pas maman nzita ba ke tika mbongo na ye po kokunda maman nzita po supporter que na ndinga malade za okipe mais tango akufi pe abi bon fona kunda ye tango siko ba moni ke makoki basali ni ba pesi programme na bango parce que bembe zabo zaka ya famille eza bino ba artiste te azaki artiste mais famille faut décider tango famille atali ka bi bon na kunda ye mukolo tel boy na kunda le 5 biso so peut to s'incliner na date wana le 5 voilà ndé makambo ezalaka siko bino bemba bata famille bino bokena devant te biso futo kunda bino boza famille na boza des biso famille artistique très bien et bon yona albité RTNC famille na pa salaka famille na biologique bazali famille artistique bazali ozola nanga très bien donc il faut famille na ba décider RTNC a décidé bon OK famille peut le bi OK ba na réunion pa na biso sikoyo ba famille artistique total date bo pesi biso OK ça va makoki ezali to bono sala programme nande monto kundaki yakite ke l'enterre to sala ki programme ndenge koki azaki pe na cinquantenaire aye na RTNC akiku bamu bana ne baponi chemin de paradis très bien baponi basomeli maman bango libulu akitoko na chemin de paradis siko bolinga basala ezaki mabeto malamu to sala évaluation et le cas tout le monde qui m'a béga ya critique ezali kaka place des artistes et sonorisation des alakiti très bien mais dans l'ensemble il est qui bien bonga nazali président commission ba mutu ezaki bien ba discours ba nini ba to ba yaki ko assister biso parce que na matanga ba pesa invitation te et bien mais soko moni que se sentir oye peut oye na yote très bien bon c'est un exemple net les questions yaki na yote fona kangle kanda voilà merci pour l'éclaircissement makamongo il fallait que tu tournes la question parce que le bama moi mingi vraiment ils a vraiment qui toko parce que tout ça éclairci président Tchakala lelo oza muto vraiment conseiller puis ba jeune à l'époque batbano kasara qui théâtre ils a pour na le moro boye batu moro boye kaka ozanga otanga théorie maman na théâtre mais exemple na bino et puis ça batu lelo pour ça théâtre est-ce lelo jeune mo rota l'émission ou za pour ça comme comédien est-ce que conseil ni okopé ça est-ce alanda lokolo na bino to lokolo ya lelo oyo déjà ba jeune ba komna ngo rêve kaka poto rêve kaka Dubaï rêve kaka sala makamdu ba mona parce que YouTube nazana mwana nanga va kende Porto Blaise ana Saint-Étienne en France mwana ngali bosso ngana sa théâtre to sa théâtre la le dieu du théâtre na Willy Mambo yé pas sepela ki atanga kana ma sepela sa théâtre Blaise très bien azalaka soda policier
nga tatane na salaki infraction ya kanginga bapesi ye commandement babi beta ye de fala beta nga mazoko hésiter ko beta tatane film olaninga Très bien. asalaki yango mais abeta ye quand même si faut nga kanga kanda ala na lokolo nanga na poto pe nenga ke aza na site na ye aza cameraman aza monteur aza artiste comédien joueur asalaka pe ozolanda. Très bien. Mwana mususu comme Loris Nsakala aza na kata Luanda ya joueur kuna sikona ba bidi baza na Luanda na ba Mira Esa baza na Luanda soki pe mutu mususu amoni ke bon parce que mutu mususu pe asepeli ezebele na mwana mwasi moboye Natasha Bomongo mwasi Nzambe asiko na libanda na mboka mona na libanda comme Natasha Bomongo mwasi Nzambe étoile ayaka kokota na groupe nanga les abeilles bayaki na master na ye azali kwa famille na ye kaka mais tant amoni ka biso ne to jouer ye pas sepelaki lobi nango to lobi ne bongo ya répétition ayebi ne ko jouer te mais tant to former ye azoki a lire mbala moko akwa zakine pe kitoko bongo bado mazeli lo bazana ba poto est-ce que ayebe yazaki actrice théâtre ayeki kaka to jouer kaka bon o bana ko jouer to bana lexene ba jouaka ba répétition ba nini azwa pas lire bado mazeli ba bima. Donc ce qu'on a la volonté wana okosala ba journaliste belo bino ba diego bo sala botangi langwa ba tebele batanga te mais tant so monaka yo moko lobi au semi micro au préparer ba questionnaire na ngomba no tuna bato au mona pe simbi nango. Très bien. OK et ça ka courage na yo. Voilà, merci beaucoup Eza Courage Nayo pour le conseil vraiment interpellé Batebele. Merci président Johnny Chakala Ndingo répondre qui a connu une invitation à Bissau, vraiment c'est un réel plaisir au Yambayo tout le monde a souka na habité un monde de la fin na émission tout ça nango et puis un message relancé peut-être aux a pour ça bateau formé na théâtre peut-être on a posé le mot boy pas sous base la des meilleurs na yo sous parce que nous envie boy bazana na poso pe sara bango kaka na tike le tapis na 2-3 personnes bataillon. Merci beaucoup. D'abord, tu comme mingi na ba YouTube, awa kutu na kin, des fois ba ki parape ko lekate. Mais les abeilles mikolekoya, nga na zana RTNC, na zana la une, na émission nga, mindo la gratanga ba wendo, mais je crois que mikolekoya, théâtre la groupe les abeilles ba no lekana RTNC 2. RTNC 2 na no lekasa groupe les abeilles. Déjà d'ici peu au monde on ka pour na auto de ya ko tourner 4 épisodes. Pour mon ango na osala pas appel na ba artiste ba comédienne o ba on a besoin musala ba yebi te ba yebi to ba ya ba okota na les abeilles na groupe nanga pour na mikolo ya na bonole kana RTNC 2. Très bien. Oye ba te to former parce que biso to format les que tu as yebi to voilà le format merci voilà. Encore une fois président Johnny Chakala ningo répondre encore une fois na pesi mbotika na Blaise Nsakala mon fils Anna Saint-Étienne Blaise Nsakala Loris Nsakala na Luanda Joël Nsakala na pesi mbote na maman Doudou Kabalo maman Mapasa ma femme que j'aime beaucoup na pesi mbote na Willy Mambu malgré na séjour na Kinshasa Kokodia Nzombo na Irlande Kimbanseke na pesi bango ba mbote na mbuta métro Makengo métro na Zurich mbote na Mukonda de Monte bambote no mbote na papi Kuyalu Bilamba na mama Shako mwasi na ye bazana kata Londres mbote na Clément Dangi na kata Londres bambote na bino surtout na yebi ke bino botika ngate bo soutenir ngai talaka ba kilo biloko botindela ngai merci na Clément Dangi na papi Kuyalu Bilamba mama Shako bambote na bino mbote pe na ba artiste nyonso balinganga bazana kata poto mbote na Jacques Ntingi Mwanza na mwasi ne sutete mbote na Lupini Kanga Senghor na mwasi na etete bambote na bino nyonso tu tika ete nzambe wana azala na bino peut-être o balinko benga 09 98 plus 243 9 98 319 314 voilà plus 243 9 98 319 314 voilà mbote na Maki Makiadi mbote na Jackie Taba te Jackie Taba pour teka bataba on peut comme Jackie Taba mbote na mama SP na Saint-Étienne kuna na mama SP Bilele na peso ba mbote mingi
On a cette étienne Blaise. Voilà. Merci. Merci Nabino Sobolandi émission Oyo Mozindo na Congo Liziba. Merci na Fivette Mayama na Sima Caméra, pourquoi pas Fifi, pourquoi pas moi c'est Pembe Clarisse na Sima Caméra. Merci Nabino Sobolandi émission, pourquoi pas un grand merci na Grâce Antaba, pourquoi pas Kevin Antaba o bolinganga vraiment mingi, merci na avec Caps, pourquoi pas na pesa Batunyon Sobolandi émission Oyo Bambote Belé parce que vous avez toujours Hélène Clarisse, moi c'est Pembe encore une fois Bambote no. Tokotani à la prochaine na Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.